Choubebe a changer te. Ah, yena makambu na yetie pa mama nanga vraiment. Ah, Paolo a tianga na confusion. Pensa ta la Choubebe ndege aza Flora za ki boyet. Choubebe azo ki sana son na ser maman à comprendre ye déjà. Paolo a benga na ibisa yeni. Nga na moni yamba ye nan oyoka e. So nga loba nini pe yebisa yeke. Oyebi déjà makambo a mwasi. Na ye Allô Paolo. Allô Flora Mikolo, et belozomba téléphone te ozomona pete nini kaka. Naza bien Paolo, sans tende zo dérange nga. Flora ezaba réalité ya mokili. E koleka na ngolingo kufa pona mobalo atika ata kolinga yo te. Oko comprendre te po ko miliona noté. Miliona noté. Ah, pona nga na moni bosana ka mambo Paolo déjà po moni mwasi na ye. Eza facile te kotika nga linga. Ah Flora obeli vraiment okoyebisa tanga to bimaka boye. Okenda ozwanga na mama nanga na likambo. Te likambo ezate olobi nini? Kasi Pardon yaka na ndaku to solo la déjà to mesana na yo mama aotuna ka mikolo nyonso. likambo te na yoki na kwa mikolo ezo aso na yoki bien. Flora ebisinga sante eza bien te lokwa nazaki supermarché na elie ba fruits. Oh, ah bon? Oyebisa inga teke ozo osalinga surpris. Oui, na sali surpris na koko tika obongo te bobakisa o. Wow. Paolo, merci mingi. Merci Paolo na ndima kite. Bon, na tiki bino Marie-Jean, pardon. Zoasu ya Flora na koya kozwaye aya kunepa na ngaso abiki. Merci Paolo na sepeli na visite na yo. Merci Paolo kende malamu. Eh, Flora Paolo ande cool boye. Ah, na comprendre ce qu'on dit au linka e mingi. Na yebisaki yo, ah mutu moko bien me na komi déjà ko bayi. Olobi nini Flora tika baje olemba nini na boyaki liboso me na moni aza bien makasi kozala na ye kaka. Lelo changer maloba po moni mbongo. Na changer maloba te na oloba kaka vérité nga. Nga moko na okende otika yo e papa Paolo aza mutu malamu. Marie-Jean tika nga na pema na ke kolala. Eloko nini ozanga yo ozwa libala wana te. Atako Paolo a déjà na mwasi oza kitoko, oza makasi ozwa libala Flora a mobali malamu. Maman vandi boye na moni oliete kolia nini? Ah, mwana, nanga merci mingi. Nzala mena lembi na kolia tandunda na soso. Ok, mama ko bangate. Ozolia kalate na asirpe Paolo kwa na nzala. Ah, Choubebe, merci. Okanisinga lelo na liata loboko na Nzambe. Merci. Ah, mama mbote, ovandi boye pona nini? Wapi Choubebe? Naza malamu Paolo. Nayoki kaka nzala. Choubebe. Ah, mama ebongo liete. Choubebe ayebisinga akei wenza azolambela biso lelo asalinga surprise na ndima kite. Choubebe azolamba. Mbote nana zotekawa. Mbote madame Boyei, malamu zana po ya nini awatozana nyonso. Nazana poso tiela nga pla légime ngombe na fufu pona mama bokilo na nga tiela nga pe lososo pona nga na mobali na nga. Oui madame na otiela. Merci na ebike bolambaka bien ngo na yawa nga na ebana nga olambati. Ko banga te madame. Toza wana pona ya migolo nyonso toza na posa olambate na ndako. Taxi tika nga liboso kuna mama na Paolo ba osepela makasi na osa bango surprise. Ok madame otika yo. Mbote mama na Paolo na ye déjà na biloko boya na table. Oh, mais maman olobaki Choubebe okendaki wenze. Ah, ngana kanisa yika akendaki wenze. Botala. Oh. Na zubilo wa kolia na esika sika. Obimisi mbongo pona ngo. Te mama na lobaki okolia kala te na kendaki restaurant nga na lambakati. Ah, Choubebe. Ah bon? Il fallait. Oyebisa nga na yebaki pete kolamba. Boya kolia. Eh, biloko zoko mama Lili. Restaurant wana balambaka kitoko makasi. Mama ya katolia shwa. Ezate. Biloko. Yango kitoko kaka lokwa biloko ndaku mama na Paolo. Bomoni te. Ah oui, eza bien. Oui, Choubebe eza kitoko. Merci.